Ozato mona yo. Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Ozato mona yo. Toko iko banda na kombo na yo? Kombo nanga Jojo. Jojo, ozana âge nini? Naza na 25 ans. Et puis osala nini? Naza étudiant et puis naza commissionnaire. Ok, c'est bien. Na temps na yo libre, o pasango kosala makambo nini? Bon, temps nanga libre na pasango kotanga en fait. Kotanga, voilà. Ok, c'est bien. Soki tolobi otanga la biso ba qualité, oyo o lingaka kokute pa mwana mwasi, o loba nini? Ya liboso eza na lingaka mwasi oyo aza kitoko d'abord. O aza kitoko alekinga nanu d'abord na kitoko. Parce que kotala nga boye na elungu la mwasi kaka. En fait, mwasi il faut le kanga na kitoko. Ya mibale eza mwasi il faut koza sage. Souvent ndenga balobaka une femme sage bâtit sa maison. Et troisième fois, il faut koza respect envers mobile na yo. C'est ça en fait. Ok, c'est bien. Sikoyo, yebisanga ba défaut oyo lingaka kokuta te et pas mwana mwasi. Ba défaut eza ke mwasi oyo aza impoli. Mwasi oyo aza fainéante. Oyo alingaka kotravaille te. Nga alingaka mwasi oyo atravaillaka. Déjà, dépense ezala partager na deux côtés. Voilà. Ok, merci. Toya awa kasi, toye bapona nini papasuli ba ballon na bango. Tokoyi kozwa kombo na yo na âge? Maëlys Lomalisa, j'ai 22 ans. Et puis pasuli ballon na opo nini? Bon, on n'a pas soli ballon parce que l'écart d'âge. Moi, j'ai 22 ans et puis lui 25 ans, donc ça va pas matcher. Bon, âge lisusu. Azali baguna yo? Aza baguna ngaiti. Poanite. Parce que d'abord, alobi écart ya âge. Kota la ebo yalinga déjà ba papa. Kota la no ebo. Parce que souvent on dit l'amour n'a pas d'âge. Mais yalinga asko ba papa. Alors ce qui veut dire azam matérialiste. C'est pas question de l'amour n'a pas d'âge. Moi, je suis une femme. Déjà, toi, tu as 25 ans. Moi, j'ai 22 ans. Si l'état n'a pas d'âge, comme on va se mettre mobile, c'est un peu ça. C'est pas que la linga bat papa, tout ça, non. Non, mais nga déjà naza mukolo na yo na âge. Ah, mukolo na nga, mais moi, ça colle pour les cas mobile. Ok, merci. Toyabwe. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Christiane Mobanza, j'ai 25 ans d'âge. Merci. O pasuli balono po anini? Na pasuli ballon nanga parce que ngani toza même âge, c'est déjà impossible. Ça passe pas. Merci. Aza baguna yo? Non, non, aza baguna ngate. Nini esala ye baguna yo te? Parce que aza munene. Et ndenga aza munene, une fois soki un jour to balani, tonga ko bota akoleka su munene. Ce qu'on a pour faire abashi ya minene vraiment, c'est ça en fait. Merci. Merci. Tole kabwe. Kombo na yo na âge? Sierra Kapinga, 25 ans. Merci Sarah. Ozali o pasuli balono yo. Et ça veut pas nini? Na pasoli ballon nanga pour tout âge moko, 25 ans. Et aza étudiant, aotanga nanu. Après ça tonyon sur la classe, ah non, on a tenté ya koluka mbongo et tout non. Na lukara déjà bon. Voilà, 25 ans déjà esimbaté, puis étudiant déjà esimba déjà té. Puis aza commissionnaire non? C'est ça, oui. Et esimbaté nga commissionnaire té. Baza ba volo kuta. Ba kosa yo déjà? Kosa nga te mais to ki oluka ndako nde façon wa kosa yo nzima te. Siko yo mobile nanga. Na o abisuze sérieux. Toza na agence ya munene. O abisuze ba moins sérieux te. Ok, je suis désolée pour la âge alors. Ok, merci. Et bongo pona yo, ye azali mutu soko moni okoki ko ozwa mwata osola na ye? Te. Poanite. D'abord, aza na taille ya mabe. Aza na se mukie likolo. Fauteuil. Biso babami bali tolingaka basi oyo bazaka aza likolo na mukie et puis na se ja fongwama mwanda, c'est ça en fait. Na basi mabe basi balinga moi so aza na mutu balinga moi te taille to kitoko te non balinga moi si oyo mutu ezo sala voilà. En fait, eloko oyo atiranga liboso eza na kitoko. Et puis par après na yo découvrir soko oza na mutu ou pas. Na lobaki yango awa nalinga d'abord premièrement kitoko. Ok. Merci. To le kabwe. Kombo na yo na âge?
Comme on a deviné Kuba, j'ai 23 ans. Merci. Au passe le ballon pour Annie. Bon, on a pas soli ballon nanga. Bon, on a linga mibali ya PMBT. Il y a ça un peu. Donc, tant nae, j'aime pas moi, on a linga mibali ya Mwindo. Et puis, habillement, moi j'aime un peu bateau, un peu stylé et tout. Mais Aza n'est pas mal, mais juste couleur de peau, j'aime pas. Donc, yozo ba yaza pembe. Oui, Aza teint clair, on a linga mibali ya Mwindo. Mwindo, moulaï, un peu musclé. Moi, stylé, quoi. Déjà, mon mari, on a trop pantalon, tissu, chemise, bon. On a un bon thé, mais Aza n'est pas bête. Ok. C'est pas l'anga n'a été. Ok. Donc, malgré le lobby, ma combattant, le bio sapembe, ngana moni nanga ngote, mais au la taboué chaque jour, au style na yo. Non, non, là, tu as chaque jour. Style, on a là, tu as ceux qui n'ont pas travail. C'est ça, en fait. Et puis, là, tu as ceux qui n'ont pas université. Et dans le jour, on a juste tenue de ville. Voilà, en fait. Ok. Merci. Mais, Azali Baguna yo? Azali Baguna nga été. Nine sali Baguna te? Nalinga moi sa beauté mingi boité. Puis, ndenga percé na zolo wana. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ok, voilà pourquoi les garçons bazana mode, tu vois. Na yele kanango. Ok, merci. Toleka awa kombo na yo na âge? Jenny naza 29 ans. Jenny au pasoli ballon pour nini? Na pasoli ballon parce que ada petit frère na ada mukolo ni différence à 4 il est belé. Donc na ko linga été. Ok, merci. Jenny azali bagu ya basi o basepisa kayo? Te Jenny aza bagu ya basi basepisa nga été. Yebisanga po nini? Parce que na lire d'abord penser na Nathalie déjà na deviné ce qu'elle est. Jenny aza basi moko boy o balingara d'abord loinge trop. Au kosi naza chrétien naza modérateur. Naza protocole à pasteur au kosi naza loinge te. Au kosi. Oui. Oza loinge makasi. Au kosi. Naza loinge te. Et puis d'abord aza na kitoko te. Eza juste ka maquillage kaka wana nde e salai. Otala boyenga aliki na kitoko. Parce que nga so bachenga ba maquillage bachenga ba sili wana ba biloko wana na ba mwasi Jojo na na biso vérité kota benga na oleki na kitoko mais naza mbali ada petit frère nanga. Ok, merci. L'amour n'a pas d'âge maman. 4 até. L'amour n'a pas d'âge. Toya awa Jojo landanga awa boy. Kombo na yo na âge? Déborah, j'ai 26 ans. Déborah au pasoli ballon pour ani? Parce que ballon parce que ça va goût nangate ba critère nangate François wala telanga ngamba za stylé balox mbinga donc nyoso wani za pa na été on a pas soli ballon. Merci. Aza baguna yo? Ti aza baguna nga été. Pour ani? Aza munene. Ngala basia minene te. Naza na taille bien, naza munene ya mabete. Taille ezate maman. Taille bien, taille bien te. Na baluko mona nga bien ke na taille bien. Baluka na taille. Oza na taille te. Oza munene. Ngai siko na préférer basia minene te. Yesu akota libala. Et puis basia boy, balala trop. Enga bo mi bala boy, eloko te. Balala ra trop. Surtout mi bala boy. Amona naza naïve. Mawa. Je vous dis. Mi bala boy ba wa. Amona alala trop. Ba chemise ya ba di donc. Écoute, ils a tenu ba. Mobile faut astuler madame. Non mais tenir des villes là ta chaque jour te maman. Ils en a ba jour nango. Ils en ba jour comme week-end samedi. Là tu peux porter pantalon, t-shirt moko bépé. Jamais. Bon, toi tu qui en wana. Toi ya boye. Ah, yo zana ballon na to rozongela yo. Kombo na yo na âge? Kombo na Anisette, j'ai 25 ans. Eh, yo tala ye boye. Ngako na bangi po na ye. Yeba talinga. Bon, au pasoli ballon no pani. La pasoli ballon à côté dépense voilà lobby moi s'il faut pas sangisa dépense et tout. Moi j'aime pas. Tous en Europe, nous sommes des Africains, il faut mon bal notre dépense soit moi si. Et comment mi wapi? Et comment moi papa on est des Africains, on a tous à poto. Eh. Donc yo lingo vanda no kana ndakola la ba. Je vais travailler même bon là on partage là. Tout ça point. Mais yo posa mon non, tu peux travailler aussi. Je vais travailler mais mon argent c'est mon argent. Mon argent est la famille. Donc bon on a yo et au kangama na poche na. Et ça y a ceux qui n'a coaché les obligations t'es. Son on tient la volonté. Oui. Comment ça?
Donc tobalanaka tozaka uni Na toza commune moko. bakoma yango. Bon, avant zela nanu. O zela nanu. Jojo. Oui maman. Azali baguna yo. Te aza baguna te. Nini ezosala ye baguna yo te. D'abord nabaki munene nalinga mwasi munene te. Et puis ye affirmant que non aligné dépense. Ce qui veut dire que non à travers raté andola la mingi na ndako. Ba pongi ebele trop. So basi boye ngai penda esimba te. Ok, merci. Toya awa kasi Jojo. To tikla la kara awa. Tokoza kombo na ona âge. Leftali, 27 ans. Merci. Tomoni ozaka na ballon na o. Olobi? Naza retard pasola. Oh, ok, donc ezolo bani ongo pasola siko. Ok. O pasuli ballon na o po anini. Parce que Naza déjà on connaît donc il y a 2 ans. Du coup il y a l'ingarba sur la personnalité. Et les cas déjà nantis. Mais côté Aloba qui dépense partagée, là ça me va. Pour Nalingarba là je charge de je suis comme ça. Mais âge Naza on connaît et puis piercing dans. Pas de problème. Là ici m'batte. Ok, merci. Aza baguna yo? Te aza baguna te. Po anite. Denga na baki persi na nuzali. En fait, azana elongi am kim kolo makasi. Âge d'abord lobi akosi. Âge wana te. Na sou vérité akosi. O elongi ba 35 ans. Jésus-Christ. Akosi no âge wana eza lokuta. Deuxième azana na persi o kengana lingarate. C'est ça. Yangwana. Ok, merci. Tozonga boye kasi. Oh là là, bon. Tomoni, babalo nyonso tu ekei pona yo ndeko na biso Jojo. Na osenga yo merci na ndenge yo ye na émission elelo so na koza micro na yo. Les filles, bobetela ye maboko. Merci.